Bande konanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na Yesu ko partager video ona bande konyos o bolanda ka ngai na partager makambo o Nzambe atalisanga par rapport ya bandoto o tolotaka avant to ke na makambo o na ko partager lelo to bandoto o tolota ya kolia na butu na betela bino ndenge ezalaki to bondela po ete Saint-Esprit azala na biso to bondeli. Nzambe papa na biso na lola mozalisa likolo pe na se kolo Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi tala ngai mwana o papa na ye liboso na yo nazobondela epai na yo Nzambe na bomoi Nzambe bikamwa papa na pamboli yo na kumisi yo papa na nyonso ozosala na bomoi na nga na bomoi ya bandeko nyonso bazolanda nga na YouTube oyo papa zwa lokumu kumisama na o papa tala ngai mwana yo nazo partager makambo oyo lobaki na nga na yebisa bana na o papa molimo santu sosolisa bana na o nini oyo ngoloba na video oyo ba comprendre yo ko na bomoi na telemeli oyo nyonso ko déranger nga nesika oyo eza musika na nga na kombo na Yesu Masiya na pamboli yo na komisio na neto lozwa lokumu molimo santu za na nga molimo santu za na nga kotika ngai te papa na video oyo nazo partager bana na o papa bayoka ngai te me bayoka yo na komba tata mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai na pesi bino lisu merci na ba video nyonso oyo tozo partager oyo nazo partager Nzambe amona bino ba nyonso bozolanda yango Nzambe amona moko na moko. Lelo na osa video oyo po na oti kosala video na oti kosala deja video mususu wana na expliquaki video na sali dernièrement na expliquer ke ndenge ezalaka ta mususu oloti ozolia na butu biloko nini oyo okoki kolota ozolia oyo Nzambe lolenge atalisaki nga oyo Nzambe abaki soko oloti bo na olobango na video oyo ezalaka na kozonga no mwa mukesima période moko boye kala pe na ba 2000 je crois ba 2003 2004 leona na banda pa mama bonzambe ndeti sika vraiment makasi na banda ko bondela makasi période mwana na monaka ona bisa bino na monaka Satan penda yaka abetinga boye na fongoli misu asimbinga na loboko abiyaka ngai Nzambe na ekosola no akosinga ke Nzambe azwi ngai tobimi na libanda nde akoma ko banana fongola libulu mona tala bomengo na ye ngana banda ko boya le na lobeka kolo Yesu Masiya azapa edenga nde na mone mutu mususu alata ipembe abimaki awa alata ipembe ko banana mutu tina se abimaki aizaki kolo Yesu Masiya oyo abimaki kote oyo tozaki na wana ezaki sata balataki ndenge moko différence na bango ezaki ka bilamba na bango donc Yesu Masiya alataki pembe Satan alataki noir mais bazaki milai ndenge moko antuka ndenge moko nde yangwana période donc yangwana sikoyo nakomaki onde mayele eza na bandoto nanga nakomaki vraiment mayele na comprendaki le na lelaki le ramenacer nga ba obolanda nga boyebi yango na bete binongo déjà le ramenasaki ngai nde esika na yaki ko Yesu Masiya le na bikolo Yesu Masiya aza pa bundelanga nde namonaki mutu alata pembe abimaki na Yesu Masiya nde alobaki na makambo o nga na banda oyo katenga na zaki na katikati Yesu Masiya awa Satan awa alobe ne makambo nga ndo oyo katetinga na ofunde nga bia menasenga azokosanga ke ya Nzambe akosanga ba Yesu Masiya bisaki nga ke apangusinga ma miso atenga boy apangusinga ma miso abia ye musani ka bongo kokosa ayisenga nde ngwana nde a partir wana siko eza na ba vision na bandoto nanga nakomaki ekenge na yebi ke Satan kosaka bato na yebeke aza mutalukuta kosaka sikoyo nalotaka ndoto moko boye wana ba 2003 2004 na to bande kosamba église penza ya réveil ya liboso onga na sambela na Angleterre sikoyo na église antoine kosambela nazolota sikoyo na ndoto sikoyo nandai kolota naloti ndoto tokendaki église na papa Didier le tokende te tozoleka nzela ya église
tomoni ser moko boye toanda osambela ndenge na bi tokota wana mpo tozwa ser yango tokende na ye mpo aza na voiture te ta mosusu aoluka azwa transport tozwa ye topesa lift ndemba moko doki tomema ye tomeme totika ye pa na ye ndemba moko le tokoti na parking wana ya église yango ndenge ezalaki tokoti wana mbamo papa Didi abi namoni ser yango akoti na kati église namoni ser yango papa Didi alobi namoni ser yango akoti na kati église ndenge akoti na kati église boye en tout cas le tokomaki wana ndenge papa Didier togare na kati ya garage na kati ya parking wana ya église papa Didier na ndoto na wana ezalaki ndoto papa Didier abi na nga ade tikala awa na voiture nga nazoya na ke kobenga ser wana akoti na kati église ok leta ya akoti kuna na kati église bandeko na nga namona bato mibale namoni nano mutu moko alati noir kobanda na mutu tina se alekani boye lere alekani siko nga nazali na kati ya voiture nazomona ye na mosika azolekana koleka ngo azoleka ndi azobatama siko na ndoto na nga wana na bandaki kolota mbala mona reconnaître ke mutu wana ondire oyo ayaka kokosangaki ye aza nzambe yeyo alati mpe nzambala molai aza mpe molai usuki azipa mutu na ye ndeti kagule boye ntina se kabi ondire ye mais heureusement kuta azokende na mpanja na kuna azokende kuna nde kokende ka ye ake boye mbala mona boye bana basi mwasi moko na mobali moko babimi nzela ye azalaki wana balataki lokola balataki bilamba moko boye ndeti ya bazebola bilamba moko ya bien ya osepa na oka te na boye na ndoto nolota bato balati bongo nde tomonaka ye moko ndeti na bafilme baotia bandoki bazokobina balati babiloko na bango wana balataka wana ye balataki biloko moko ya bongo bazalaki ya mwasi na mobali bazalaki toshe ni bizarre kaka mbona mona bato nyonso babimi nzela na babandi koya leka bandi koya na nzotala ngabi papa Didi abima noki tokende wana na ndoto tokende mpona omona avenue oyo eza suspect ta mutu wana akosanga ye nzambe aleki boye siko bato oyo mpe na omona bango suspect tala bazokende wapi namonaka bazoya vers ngai esika nazalaki na voiture bandeko na nga kokoma bazoya na nga na banjo sambela na kati na nosambela nga binzambe tala bato oyo baza bato mabe bazoya pembeni na nga baoya pembeni na nga baleka bamona nga te baleka bamona nga te na ndoto na nga na osambela mbala moko bandeko na nga namona kaka bato wana baye ti pembeni nga nazalaki lesiko bazokoma siko pembeni na moi pa baoya direction ya voiture nga nazalaki na kati ya voiture nazwi mbala moko vitre na matisi parapluie ya voiture na matisi yango emati likolo nde mbala moko nakangi siko ka misu boye naosambela bamona nga te naokaka baobeta boye baobeta na parapluie ya voiture na vitre ya voiture wana na vitre ya voiture bazobeta boye na vitre wana le babeti baobeta bonga na fongoli misu mbamo babina nga bazosignale nga kitisa vitre tosolola na yo na bina bango nga nasolola na bino te kitisa vitre tosolola na boyi nga nasolola na bino te bakanga naka biso tosolola na yo kaka tolingi na biso kosala tosala na biso mabe te mais toa na mposa tosolola no nga na bi te nasolola na bino te boya bato ya lukuta babata lukuta parce que nazalaki na référence mpo avant namona bango namona mutu oyo alataki mwindu alekaki boye nga na bi oyo akosaka nga yeyo wana kuta oyo akosanga na ezalaki onde wana kuta ezalaki mutala musinga maboye atelemisi nga na telemi namoni na bimi vraiment boye ali nzoto nange tika na ye natia nini na bi otokeka na betango daya na video mosusu wana siko oyo wana siko ezalaki ndoto me nazalaki na mutu na nga bi mutu wana oyo aleki boye akosanga ye aleki boye ale bino boya boye naomonaka ye mutu atindi bino bokokosanga kaka na boyi kokita vitre babandika koba kitisa vitre kitisa nakomi koloba au nom de Jésus au nom de Jésus nakoki au nom de Jésus bazokweya te wana période na so na loti ndoto mabe pe na biko au nom de Jésus pa mutu yango akweya bango nazo au nom de Jésus bazokweya te bandeko nanga au nom de Jésus
bazo koya tenga ah Seigneur na bandi kolia na ndoto bandi fungula do bandi de liboso ko ba malembe ala ba preuve ba komi ko menacer ezanga bonka ba beta likofi na vitre po ba vitre e pasuka po bango bana posa ba sola nanga bazo ganga fungula to na posa to solo na yo to linga mso ko salo mabete me to sola na yo ka na boy na mteba monga bibo kosaka boza batalukuta nga na sola na binote na kosola na binote yango moni ata kopesa lito ibande konanga eza mabete mais so oyebi yake oyo aza mutalukuta kopesa kana oye lito ina ote na boya na nga na ndoto na nga kopesa bango lito ibalo na zwa maboko misapi na koti na matoi nga na oyoka binote na kotika na matoi na bango pe babandika mais nga na oyoka bango de ba fongola to so no fongola bakoki peka kosola na balo baka to ikoloba no baganga makasi nga na oyoka na nga mais bango bazolo baka fongola to so no fongola kitisa vite to so no na boya kina mutema moko bande konana zo bo nom de Jésus bazo kwete bazo menacer au nom de Jésus ba kwete elo nini aki kosala nde na ko ebisa bango na moko na bandika kozembe nzambe nanga sunganga bando menacer fongola biso photo sola no il photo sola no na makasi nyonso nde mbala moko na oka somo esika na lei na olenga na ndoto nanga nga binzambe na bato mabe bayimba kosanga boye na ndenge mutu na banga menasaka nga pona tala bomengo na ye na sia mabele na tia libulu wana ndimba mona eko na zolo bakanzambe na sunganga bandeko nanga na mona kaka non makambo msutu tala na ba filme ezaka ya solo na esalamaka na mona likolo epasuki pa onde kake beti likolo pa mapate pasuki lere pasuki boye beti su ta epasuki pan mapate pasuki le mapate pasuki bongo bandeko nanga omoni mapata nde tomonaka mapate sali banzela mibale toyoki on lokola kake beti ta nga na tali likolo ebeti su ta bango pe biso pe bango pe ba demona o bayaki kosola nanga bakosanga wana na 2003 2004 bandeko nanga o bayaki kosola na fo ya 2004 o bayaki kosola nanga bango pe bando tala ka likolo bakamo ngapi no kama miza ba likolo tota likolo mbala moko na mona esika ebetaki ta epasuka ki ebeti ta do banzela mibale sami na likolo banzela na bandeko nanga ebandi kobimisa milinga ya mwindu nazo tala ka likolo boye milinga mwindu ezobima na nzela ne ezobima milinga ya mwindu ezobima mbala moko ebandi kobima muke ti likolo nyonso ekomi na milinga ya mwindu milinga penda ya mwindu fume ya mwindu etondi na likolo ebele ngapi na otalaka oni bango siko bakamoka basimba nika boye bazali ya mwasi na mobali mbala moko na mona boye moto ebimi na likolo bandeko na okoki koimagine te euti na mapata moto ebimi ebeta bango pa moto wana ko ndoki ebeti bademona mibale bakweya kuna bandeko nanga bakweya balala na mabele moto wana le ebeti bango euti likolo nga nazoloba au nom de Jésus ezosimba te au nom de Jésus ezosimba nango te nakomika nzambe nanga sunganga papa nzambe nanga sunganga bato baisu kokosanga vuma bango bakosaka kaka namoni mutu na bango aleki boye bango nabika nzambe naolobaka nzambe sunganga nde likolo efungwamaki na tanga yango na biso nga na so na otonganga bi oh Seigneur ndenge osalaki na David lelo osali komosala mpe na biso na temps na biso okomosalela biso mpe opasulaki mapata likolo na nga posalela nga intervention mapate pasukaki bandeko na nga milinga mwindu ebimisi moto na milinga ana na oyebisa binoko na tanga yango na bapsome esalamela nga moto ebimi na milinga wana nde ebetaki bademona mibale bakwei lesko bakwei balali na mabele esika siko nga nazalaki na bandiko nzambe na nga
senye na komota la ka likolo ngole na ota likolo milinga ezo sila ezo dimne milinga ngo ezo sila mais on dirait ko sila mo on dirait banzela wana mibale ebetaki ekomi ko benda lokwa milinga ezo benda lokwa ba fumer wana ebimaki wana ezo benda siko yango ezo kende nde suka bolimbisi video o peut-être ebima mulili problème yate moi likamoko esalami awa ya on entend l'essentiel son de ezala bien so bo moni yango eza na image ya bien te bo problème te bolanda kaka OK nde esali sikoyo ebendaki banini wana ebendaki milinga wana milinga ne kotaki na kati ya nini wana ya mapata wana banzela na mibale o epasukaki nde ezobendango milinga nyonso esili ekoti ezongi nango kuna lere ezongi alinga ezalika kotala likolo na monoko na ana oloba nini periode wana totala bafilme banigeria makasi bafilme banigeria totala makasi baseni moko abongo ebanda mpe kosama na bafilme banigeria ngasi konoloba papa Didi orate papa Didi arate papa Didi falo ozala omona makambo oyo tomonaka na bafilme banigeria nzoka mpe esalamaka na biso na bomoi na biso bana nzambe oyo bafilme banigeria balakisaka likolo epasuki nzambe abimisi moto ekwesi bademon nazobaka papa Didi arate nazota ndenge likolo yango ezokangama suye nange ezalaki papa Didi amibimela mpona lakisa etala likolo ndenge epasukaki esaki boye amona quand même signe ndambo wana ke likolo etikali ya opasuka bandeko nanga nde namoni ekoka likolo ekangami ebandi kokangama nde banzela nesaki mibale boye ebandi siko kokangama ebandi kokangama ezodimne ezokangama ezodimne pe ezodimne ti ekokoma place moko ya moke place moko ekutanelaki boye po esalaki na boye ekatane na ndeti fwa boye tia esaki bongo ebandi kodimne ti ekomi place oyo ekutanaki wana etelemi ka bongo esali boule moko ya éclairage na likolo place wana siko nga nazotala ekangama bandeko na nga nazoyebisa bino nzambe na likolo témoin namoni mbala moko place wana etikalaki moke na éclairage wana namoni mbala moko fui moko ebimi wana euti likolo fui wana ezalaki lia wana nayebaki kaki te bao boyebi fui kaki ezaka lokola pomme boye mais eza différent mpe na omona ona misu boye eza mpe différent na pomme mais fui wana ezalaki vraiment lokola kaki lokola fui moto benga kaki ana France na Angleterre na yebite na tionka te ana France na mona yango eza kaki zosko kaki siko soki eteli kaki soki eteli kitoko bongo fui wana ezalaki lokola kaki bandeko na nga na mona fui wana euti likolo ebimi na lidusu wana fui wana ezoya euti na mapate ezoya ti ese présenté devant monoko na nga fui wana eye pende euti likolo eye ti na monoko na nga lere eye boye telemi na monoko fui penda ya mobimba boye mbala mona oki mongongo ezoloba na likolo nzambe azoba Deline lia fui oyo mbala mosuku oyo natikalaki nano mwa moke silencieuse na fandi nga na bi na lia fui nzambe abi na nga Deline lia fui oyo lia yango na bande ko hésiter hésitation nange ezalaki ke eske eza penda nzambe mutaninga lisanga fui oyo to nani ozomona eske fui oyo euti wapi euti likolo kuna eske fui ko euta likolo ebima boye epi baloba nanga na lia yango mais nazoyoka nzambe pe naza convaincu nzambe mutaoloba nanga mais nazomona c'est bizarre pourquoi na lia fui mais na utuna pete na fandika boye na kiti ya voiture na fandi kaka nde nzambe alobaki première fois Adeline zwa fui olia yango natali nalobi pe lo te me na motema na nga nazoba nani apesi nga fui pourquoi fui ekobima likolo ekita nga na lia yango bandeko na nga ndoto wana ezalaki lokola réalité nde après alobi su deuxième fois Adeline zwa fui olia yango fongola monoko olia fui oui ezali bon fongola monoko olia fui nga na tiki sunga bi Seigneur
eza nani moto azoloba na nga nalia fuyi eza yo mpenza naoloba na kati na nga eza yo mpe moto otinda nga nalia fuyi oyo mbamo troisième fois alobi wi Adeline eza nga moto nazoyi biso fongola monoko olia fuyi oyo lere arépondre nga makambo nga na okanisa na motema nde bandeko na nga nazwi mpe ka monoko na nga na fongoli leka na fongoli bona moni fuyi wana ekota na monoko na nga nayebi te soki ekitaki mbala moko so endeni mbala moko pu nalamuki na ndoto na nga nde nalamuki na ndoto na nga nakomi kobenga bapaster oyo nayebaki na tana nzambe alisi nga fuyi elakisi nini en tout cas explication malonga nazwa te nzambe alisi nga fuyi bandeko na nde koyebisa bato nzambe alisi nga fuyi euti likolo na mapata ebimi na mapata ekoti na monoko na nga eza nini bapaster ebele bandoloba na nga kaka Sœur Adeline ezali na Bible nzambe alisaka nani alisaka Jean Baptiste livre alisaka livre wana nga siko na oma livre na fuyi eza différent nga balisi nga livre elakisi nazwa na nga mpe nini nango te na pambola kaka nzambe po en tout cas mutu nyonso oyo mosali na nzambe nyonso na solola na aloba na nga eza eloka bien nde nabetili bino wana en tout cas bato nyonso balobaki na nga eza eloka mabe te eza eloka bien ok nzambe azwa lokumu mpo nango na 2023 sikoyo do natika nango bato oyo bayebi nga na yebisa bango kukata mosusu sikoyo natika oloba na ndo baka nga nzambe alisa nga fuyi euta penda likolo fuyi euta penda likolo mapata epanza na fuyi euta kuna ekita nzambe aloba na nga nalia fuyi wana bandeko na nga eleka nango en tout cas nayebi na pete so elakisi niti lelo mais ezaka eloka bien nzambe alisa nga fuyi na sepela nango vraiment en tout cas nayebi te vraiment soki elakisi nini oyo bokokomana soki oza na idée pourquoi nzambe alisa nga fuyi eza na signification ndenge alisa nga wana nga nayebi na nga te en tout cas alisaki nga fuyi na 2003 2004 c'est ça bandeko na ngai siko oyo nauta komona mikolo euti oleka ndenge kaka toyoka makambo ke soki olali na butu oloti ndoto ozolia eza mabe eza étouffement eza bandoki mutu bazoliso biloko ya mabe mpo baétouffe yo nde kaka toyoka yango kolia na butu na ndoto eza mabe nga mpe bandeko nga mpe nayebi kaka natiango mpe kaka na mutu nde kaka tozalaki ekenge biso baoyo boyebi natia mpe kaka na mutu soki naloti ndoto naolia na ndoto na nga en tout cas na kotelemela yango bolinga te na kotelemela yango na bebisi misala nyonso yeloko nalie na butu oyo naloti ndoto nazolia carotte na butu pourquoi kolia eza ya moi kolia eza ya butu te balobaka kolia na butu eza mabe na nkombo na Yesu Masiya nazodétruire oyo nyonso ekotinga bandeko todétruisa na makambo tokodétruire te nzambe ta mosusu aseme eloko moko na bavitamine moko amoni ke esprit na yo ezangi bavitamine alisi yango atie yo bavitamine alakisi yango na image ya fuyi alisi yo na molimo mais ozoboya na yango toboya makambo mosusu oyo tokoki koboya te na bavi na biso mpo nini toza na ignorance nga vraiment toka na ndai kosala kaka kala mingi te eleki mikolo mingi te awa eleki mikolo mingi te ese année oyo te année oyo te année passée kota bafin nde nzambe ayaki kolotisa nga ndoto oyo bandeko na nga nakomi sikoyo na ndoto oyo nauti kolota na année passée kota suka wana nalotaka ndoto nini naloti ndoto ngai nazalaki na bainvité fayi nakutana na bango namema bango na restaurant nake na restaurant moko nake kobuke place mais nayebi te so ezalaki eloko nini nayebisi kaka bango ndeka eza moko nde tozalata mosusu oza na anniversaire na yo oke kobuke na restaurant mpo okanga place na yo boyeboye naloti ndoto sikoyo nga nake na restaurant ezalaki restaurant moko kitoko ya bien place moko bapelouse kitoko place moko wow okosepela na place wana kitoko makasi mopepe oya nature wana mopepe oya naturel ko doki banzete doki non babongisa place wana na bomoto boye nayebi te place bon oui kozala no mais oyo nga nalota na ndoto na nga non nake na restaurant siko eza place wana ndako na bango ya restaurant yango wana basalango mpe kitoko batie mpe banini na bango wana bamesa banini
nakotana nakuta bamesa kitoko babongisa kitoko na bi wow place pende sengeli nga na mema batu na nga awa na ndoro babatu na nga place sengeli nga na mema batu na nga eza awa ndesko na kei na kutani na batu na restaurant na balata ka nde batu ba restaurant balata ki pembe lokwa ndeti ba médecin balata batu msu pe na restaurant balata bongo balati bilamba pembe balandisi na batabuye likolo ndemba monga bina ekokutana na chef na bino pona nazwa rendez-vous awa pona na oya na batu na nga vraiment tuka na lingi batu na nga boyamba bango kitoko babina nga kobanga te to yamba bango kitoko ba présenter nga chef na biso ye wana na ke pa chef na bango pe wana na yebisi nga na bina lingi jour na to ya na batu na nga boya bi problème te boya bakolia kitoko nga bien tuka nga na kopona biloko bango baolia te mais bino moko bo pesa bango biloko openda do ba plan na bino ya kitoko wana boyebi ke ça spécial ngai naza ngo besoin pona batu na nga balia combien bokosenga nga na kofuta bino na yebisi bango bongo nde siko après na bakode nga bitozo na batu na nga nde après ezo continuer ka na ndoto wana na ekomona siko ngai na place yango ka me batu siko aussi bayaki bafandi batu siko aussi bayi bafandi bande kozela nde nga na koti babeti maboko ezaki loko monika ndeti anniversaire ndeti na salisi anniversaire exemple na bite ke zaki anniversaire na ina te zaki occasion ya nini ona yambaki batu spirituellement na yebite do na yambaki batu spirituellement na yambaki batu nde après mba moko babeti maboko yoka ye basepeli vraiment babi nzamba zo lokumu to sepeli pona yo na yo wana tozo yambana na batu wana tozo yambana na isi bango sepeli na place babi non place o memi biso place mo kitoko kimia kitoko makeli ezate so ngo kaka makeli bandeke balela ndino na musena kyo nde bandeke ka balelaka yango koyoka ezaki vraiment place mo kitoko basepeli nga bosepeli na place babie banga bibongo biloko bakolamba awa somo na kebisi ko kuna na yebisi bango bainvité na nga baye il faut boyamba bango bien bainvité na nga fu balia kitoko baza bata lokumu faut koyamba bango bien bobwe bango babi tozo bongisa déjà biloko oyo bakolia bandeko na nga bamonga na sepeli na bimiana na sosola na moko esika bafandaki bango pe basosola bango na bango mbala moko na mona baye ko servir bango salade baye bamemi ba plateau na ba salade na ba plateau bandeko nanga babandi ko servir ba invité nanga babandi ko servir bango ba salade ba servir bango ba salade yona ngali na tali ngabi babandi na ba salade ok problème te c'est que ça entrée nde to mona kana mindele entrée yali repas et puis na sortie lisusu ok ngabi c'est que babandi na entrée wana esali ba salade après ba opesa bango repas bandeko nanga bato bazolia salade wana bazolia salade bazosepela salade kitoko salade kitoko bazosepela bafélicité nga babi salade kitoko nga na sa motema nga bibozela le repas koya après mbala moko bato basepeli nga siko le na kesi ko kuna le siko na kesi ko kuna bato siko balobi toli salade kitoko bayebisi nga toli salade kitoko vraiment to sepeli makasi mais toza na posa to mela eloko nga siko na kenga bi ba invité na nga basengi ba mela mai ezaka ndoto ezaki réalité te ndoto ba invité na nga basengi ba mela mai bamela eloko bopesa bango baji bamela nga bopesa bango baji na mona kaka babimisi biloko moko boye ezali lokwa bafuyi mona mokili boye nayebi yango mpe ate ezalaki fuyi moko boye je crois ke kozala ezali bafuyi moko boye ezalaki lokwa kokoti mais bakokoti eleki mwa minene wana zwa yango mwa mezera mwa mikie ezali lokola kokoti batobolango na kati batia sikoyo pai na kati wana batia sikoyo pai na otomelila batiango na kati wana ya fuyi wana batoboli bafuyi wana batie sikoyo tige wana ya pai oyo tomelilaka boye batiango na kati wana bandeko na nga bamo na motema na bi bato basengi baji bango bazopesa bango bafuyi boye ndenge nini
nde bazwi bafui wana bake nango bandi kokabula bato bandi kokabula bato mbala moko ngabe ok na komona ngo lokwa suspect ngabe pani baopesa bango bafui boye bango bazwi mpe lesko na ota siko bato na nga na mosika namoni bazozwa siko bazozwa siko batie wana bazomema baoningisa mutu baoningisa mutu bazosepela na eloko ezowuta na kati ya fui wana bazosepela nango nga bie bazosepela nango mais fallait mpe ka bamela baji mais bapesi bango wana mpe bapie bango ji to ndeni mbamo siko nga na ke wana siko bato basisi deja kolia basaladi basilisi et puis fui wana bazomela ngo bazosolola entre masolo kandi ezala na feti bazalaki vraiment na ambiance ya kitoko bokosepela bandeko nanga so nga na mosika sikoyo na keti sikoyo kuna nazali so nake na soli na bombo moke ça va kitoko fui oyo kitoko nazongi sikoyo kuna nake koyebisa bato wana nayebisi bango nga na bisiko kasi ewumeli mpe namoni bopia bango repas te bopia bango repas bosalaki nini babi si bale bameli esili nango ngala babi biso awa bilei eza yango wana ndeka bale saladi bongo bameli na fui wana topesi bango esili nango eza suna eloko mosusu te ngabi musuni repas babi biso na restaurant o musuni ezala te ngabi mama nga na sambwe na nga o restaurant ni na memi bato na nga ngai bato na nga bakoloba nga pe amnebisaki bango na mema bona restaurant ya bien babisinga babi awa ezalaka te awa biso ji ezalaka te misuni ezalaka te biso awa ezalaka kaka basalade légume na bafui yango na restaurant biso bato baliaka eloko mosusu eliamaka awa te nga na bi ata soso babi eza te nga na bi nga nzambe na kosuka wapi nga na yebisi bango nga bi non humiliation boye nga na olinga te funa kima na yebisi bango si c'est comme ça nga na yebi te so nasala ndenge nini bato na nga bakoloba na nga nalingi na koyoka soni te botianga na sote na nga na mira nsima nzela eza anabima babi te nzela eza te entrée eza kaka moko oyo ndenge okotelaki ndenge obima siko moye na kima bato wana eza te nakangami na kati ya restaurant nga bi te nga no babibima bale kitoko bameli kitoko nga bi biso tolia boye te biso fu tolia penza nga nakanisaki bolambi biso biloko nini boye kaka naoki pasi na motema bandeko na ngai nde bato siko kuna bakomi kotuna wapi muta memi biso awa to féliciter biso toni tozonga na biso toni tokende na biso wapi ye po to féliciter ye bolimbisi babi wapi ye po to féliciter ya memi biso awa banda tiki biso azomona na tendeni bato na babi tala bazoluka kuna bazoluka bangi bakenda bango gabi bakende na bango kaka bakende bino boyebisa bango kaka nga na sina kena nga boyebisa bango mpo bakoyebisa nga ke obengisi biso pamba tolete tomelite bakoloba bon siko chef ya restaurant na binanga bima kaka oyoka bango bima oyoka bango bandeko na nga bongo le kaka na bi nandima ka soni na bima ko bima na bima na mona bando betelanga maboko wow bazo betelanga maboko bazo sepela babeti milolo babetelinga maboko balobi olesi biso kitoko omelisi biso kitoko bile ya boy nanu tolia yango te saladi oyo nanu tolia saladi ya boy te fui oyo non tolia fui oyo te mais yo lesi biso yango tosepeli bato bayambanga na lokumu moko ezaki atmosphère échanger na la cour wana nyonso atmosphère échangeaki bandeko na nga échangeaki ezaki ndoto moko kitoko basepeli babinga mpe nakomi kaka boli kitoko bomoni nayebisaki bino bokolia bien bomoni nayebisaki bino mbamosikola nazotala na mopanzi namoni chef ya restaurant na atalinga bi omoni nayebisaki atie bomoni nayebisaki yo bayambinga na lokumu moko naye kolamuka nde nalamuki nga biseigneur ndoto oyo elakisi nini
ndoto kitoko ndezala na réalité kitoko ndoto na bato babi bale kitoko basalade na nini nde mbala moko eloko nini nayaki ko nzamba ekoloba na nga siko na litoi boyoka yango nasali video o bandeko na nga nzamba ekoloba na nga bia deli ngam na lotisi yo ndoto nzamba alotisa biso ndoto mpo kaka ye biso boye alotisi yo yango na ndoto abi ngam na lotisi yo ndoto oyo na lotisi yo mpo nga nazomona bana na ngai nzamba baki bana na ye me nga moko naoyebake na nga moko mpe naza parmi bana na ye wana o banda kotelemela soki alefui na ndoto ayebisi nga bia deli ngai nazomona bana na ngai ebele nalotisi yo ndoto o mpo nayebisa oke soki oyebisa bana na nga baki naloba abi yebisa bana na nga soki aloti ndoto azolia fui soki aloti ndoto bolimbisi bapoele ningi kokota kotanga na misu vraimen soso na osala video ok nzamba sunga alobi yebisa bana na nga soki aloti ndoto azolia legime na ndoto na ye apambola nga soki aloti ndoto azolia legime apambola ngai yebisa bana na ngai soki aloti ndoto azolia fui apambola ngai me nazokamwa nzambe alobaki azokamwa abi nazokamwa bana na ngai soki aloti ndoto azolia fui ola pambola nga bango bakomi kotelemela yango soki aloti ndoto azolia legime ola pambola nga bango bakomi kotelemela yango alobi na nga boye yebisa bango kolia na ndoto legime to fui eza mabe te en tout cas na nzambe moto alobai na bao baloba te mama Deline nyonso eza kaka mabe bokontinue na bino kotelemela nga l'essentiel nasali devoir na nga na ye koyebisa bino peut-être le baolisa bino fui ta mosusu nzambe azoseme quelque chose kati na bino nzambe azoseme quelque chose na kati na biso mais biso totelemela yango eza kitoko te eloko ni oyo ozorate oyo ozotelemela abi ezosala nga pasi mawa komona bana na nga oleba pambola nga soki aloti ndoto alefui bango bazotelemela yango abi meme yebisa bana na nga soki aloti ndoto azomela jus atelemela yango abi jus nyonso ezala eza ya couleur rouge te oloti ozomela jus eza mabe makasi nzambe aloba bongo abi soki mwana nga aloti ndoto azomela jus eza mabe makasi yebisa bango bolimbisi na osanti poil na lisu bolimbisi yebisa bana na ngai soki aloti ndoto azomela jus atelemela yango eza mabe makasi so aloti ndoto azolia musuni azolia soso eza mabe makasi yebisa bango nde esika nga monaki okomprendre nga bien nde boye nga natelemela nazolia nguba natelemeli nazolia nisu carotte natelemeli napamboli nzambe mpona sere na biso apesi témoignage awa batémoignage oyo nauti olekisa oyo nano olandi te landa témoignage wana batémoignage wana donc napamboli nzambe mpona ye mpo ye moko abi naloti na priere oyo tokotaki yana après nalotaki nazolia carotte donc alobi on esengo donc nga kuta ava naloba mambo oyo ayebi deja ke kolia carotte na ndoto eza bien eza bien donc yango nalingi na partage na bandeko nyonso oyo bolandaka nga botala bavideo oyo natieli bino nzambe azala na moko azala na biso nga moko mokwana nazali na mabondeli a tozobondela nazomona vision batie banzungu batie balegime bazokobalula yango bazolamba balegime kitoko ezotoka na moto
donc nzambe azwa lokumu mpona yango yango kaka na ndenge na partage na bino. Merci na bandeko nyonso oyo bokolanda yango. Mais eloko mosusu na ye naloba boye ba oyo ta mosusu bondima message oyo te boloba te eloko nyonso kolia kaka fo kotelemela problème ya te. Mais eloko mingi ezalaka tellement mambo spiritualité lolenge nzambe asalelaka lolenge mpe satan akopiaka mpo asala makambo na ye. Yango wana eloko nga nakoki koloba na bato ke soki oloti ndoto ta mosusu ozolia carotte soki oza na confiance ya message oyo nga napesi te ta mosusu okoki kobanga boye soki otelemela yango loba nzambe soki ndoto oyo naloti nazolia carotte soki eza mabe papa nabebisi misala nango nyonso. Mais soki eza malamu zwa lokumu fo tokenda mpe na biloko mosusu mpe na négativité otelemeli kende mpe kote positif obi nzambe so eza malamu kumama soki yo moto opesi ngai merci Seigneur nayebi ke opesi otie quelque chose kati na nga. C'est ça bana nzambe ozomona yango wana nzambe amona moko na moko. Bolanda video oyo tozwa mayele awo eza mpona tozwaka mayele. Nzambe azala na moko na moko kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na bino amen.